donc soko moni mobali oyo alobaka défaut ya mwasi na ye pa ya bato amitekaka ye moko soko moni pe mobali oyo akamataka défaut ya mwasi na ye azokende kobetela bato azali komiteka ye moko mwasi pe batikaka ye na kanda te si un problème silisa likambo bongo obima omonisi obimi obima kimia otiki na kimia o atikali na kimia mais otiki muninga na maya misu yo moko osacrifier muninga na tozana bolingo za mibale bolingo kaka ya sentiment ezali mais bolingo oyo eza na révélation ezali lo mususu mais poche mbali nanga eza poche nanga je peux prendre quand je vais moi tant yoka nga na téléphone tamso nga na téléphone à papa tamso nga na téléphone nanga ça veut dire que nous sommes transparents donc nudité tokoki ko bomba na makambo te tala makambo esimbili bala yango wa passer à lelo batinda aka bapesa batu mbote te basolanga na batu penza te yaza mutu ba réserve na ebite soko za ba qualité ba passer na mikolo yo po mona foka audience mais na yebaki ke nzambe apesinga mwasi moko na na balaki ete mais na yebaki déjà ba forme na telika ba aspect na vie zaye bo s'abonner et belé na chaîne oyo soki bozana besoin d'information ya ba artiste nyonso ya ba pasteur ya ba prophète ya ba tunanzambe nyonso tout référence kokende sika musute zaka kana tolo na ce TV mona mukolo chaîne yeswe ketu kwa kumvimbe yeswe olobi venez à moi vous tous qui êtes fatigués chargés je vous donnerai du repos Seigneur cette femme s'est convertie atiki nyonso aboyi nyonso aye pana yonkolo na chetolo nanga na sena mukwana lelo na lobi na yo nzambe opese oyo alingi pese bosenga motema na ye salela ye bosenga motema na ye pe continue kosala kati na ye afin que oyo nyonso nzambe bayebi yo te bayeba yo na nzela na ye na kombo na Yesu Masiande na bonde de boto qui viennent pour les siècles des siècles nous disons amen. En tout cas nzamba pambola chaîne tolo na se ekendeli boso e pambola ma esuka na nzela te hein po babandaka na tolo na se babeta côté mususu mais tolo na se c'est ka muibi c'est ka ndumba mais moto a tolo na se ba c'est kaka été pour réponse na ye oyebite. Bonjour, bonjour et bonsoir. Na Ernest Bozo Landabiso na kate à notre chaîne Monsieur Zali Tolo na TV. C'est une chaîne mo chrétienne 100% Jésus. Toto mulaka Yesu na kate chaîne Abiso. Tout ça nzambe mosute soki kaka Yesu te. Notre Jésus, il est zali maître absolu. Il est nyoso po na biso. Il est notre patron, notre PDG nyoso neye. Et na pesi merci na boss nangai na maman évangéliste maman Anna Kalambay, moi c'est pas Carlos Kalambay ainsi que toute la famille Kalambay, Josué, David, Calvi, Tevi, Samuel, Joyce, Louange et ba onyo so balanda biso nzambe vraiment à mon ami papa mbola bino. En tout cas que Dieu vous bénisse beaucoup. Ba pasteur ebele o ezali papa na biso Katala et si que maman na biso Rema nzambe vraiment papa mbola bino frère Clovis Makola nzamba pambola yo frère Thomas Lokofe nzamba pambola bino parce que bino bolanda biso et puis na bosete maman Dorcas Kacha que Dieu vous bénisse beaucoup. Ainsi que na studio Jérusalem il y a papa na biso nzamba pambola yo. Merci beaucoup. Je crois les lots Toza avec une maman que je les respecte beaucoup. Aza icône, il y a musique chrétienne. Oyo batube ba yebi na ba benga ba couple buloba, mais le vrai nom ezali kombo maman Georgette Ntumba. Je crois que belé ba yebi kombo na te, azali moi si il y a papa Joseph. Hein, moi c'est papa Joseph. Donc ça c'est là une famille oyo ngana yebi et naza moi na kati na bango. Et souvent na yaka na zo pas conseil belé papa Joseph surtout papa Joseph et comme raba évangile toté até un peu moi mingi lelo tokiti awa je crois émission donc on a dévolé parce que c'est la toute première fois notre maman nanga na linga mingi na kombo ya maman Tumba maman Georgette ya koleka awa et je crois en collaboration avec mon caméraman na lingi a fungola plateau et bon mon maman Georgette Tumba o bat babenga couple buloba les vrais noms boyebité pour benga couple buloba maman Georgette bonjour shalom maman shalom papa mokonzi apambola bino pe apambola balandi nyonso bo bazolanda biso na etando moke tolingi bino na kombo na Yesu. OK
Batebe ba ibi okana kombo ya couple Bouloba. Mais ngane na ko bimisa kombo batebe ba yebite kombo ya maman Georgette. Pourquoi comme maman Georgette et batama mingi ntumba mais kombo to maman mingi couple Bouloba. Omoni mosapinanga cameraman Natala. Moi c'est so babali azana kombo na ye. Mais ce qui ba bal longoli ye bati e pete na musapi ça veut dire que ba kati mutu na ye akolata kombo ya moto yo abali ye yango mo imi na benga mina kombo ya mama Bouloba nde mutu en tout cas exemplaire kombo nanga Tumba Georgette kombo nanga mais libala ye mais ce que nalataka Tumba Bouloba Georgette tamsina komaka Georgette Bouloba pona kopesa caché pa mboka na biso buzo beza mwa mingi mais soko ti Bouloba monta banga ke moi c'est mutu domaine privé Nalingami au sein de l'émission vraiment très bien et ça fait combien de temps comment couple na bino na papa eninga na kate one de 1. Deuxième question, même Mistati Oyo Bozanango, quel que soit renommé Nabino, Bozaka toujours simple, nini ya kozala orgueil, ezalité, n'importe où nous mutarobenga bino, mutaroya mabino, wana d'abord zala. Deuxième question, qu'est-ce qui fait Bozala Bongo? Yeso kam tazana centre. So yeso zana centre te li balezaka na bitumba makasi. Li balezan zete moko oyo ya banzube. Moi nzete asosende koti koti parce que nous vivons le pur, nous vivons sur le meilleur. Mais kat na makambo na nyonso. So ki yeso zana centre bokolongango. Tango pur ko ya bokolonga. Boko vivre comme dans l'abondance, comme dans la disette. Mais ce qui est sur un centre traité, puis en tout cas, on peut ici, à gauche, à droite, ma sollicite. Mais ce qui est sur un centre, total était gloire. Nous avons ici biso mi balé, pour na biso kakate, mais pour bateau, tous allons la référence, ou yo bateau bakotalaka. Alors ce qui est référence, c'est baby, mon kilipe et baby. Bon, Zamba kokitate, mais c'est la ka bateau. Soit ça li batouana makambe yaka mi pepe yaka mais biso moko tanto zonga na kosambe total to biso tokoki ko kende tina ndenge mokili zo kende te po tozali référence moko oyo nzamba telemisi po bato bayekola. Nous sommes comme le tableau. Omoni tableau ce qui ba effacer yango ba komalika mususu mais ba kolongo la tableau wana te posa signalisation de l'école. Hein? C'est que nous passons par l'école. Nous avons une école ébélée. École de souffrance Ezali, école de rejet Ezali, école de l'humiliation Ezali, Nasuka, école du repos et la gloire. Maman Georgette, je crois que ça fait Mingi. C'est comme qu'on dépouille à Kangapé. En tout cas, j'aime ça, quand même qu'on se ressource moins mingi, parce que bino boza quand même ba école oyo exemple au Togo Kolanda. Ça fait combien de temps? Je crois plus ou moins 20 ans déjà de mariage. Je crois plus de 40 ans. Non, 35 ans de mariage. Wow. 35 ans. T'es dans 50 ans ou 40 ans. Donc c'est plus de 40 ans, on dit na yebaki. Si ce qui est soit zongi te pona goya ko kamata batunaye. Nous sommes à 35 ans de mariage. Depuis 1986. Depuis 1986 jusqu'à présent. Mais l'autre monde a ba jeune, ba marié, ba pasteur, ba balika 2 ans, 3 ans. Qu'est-ce qu'il fait? Il est ça. Papa, libala comme nango motema. Hein, motema. Moi si elongi na été mais motema. Mobali qui engambé na été mais motema. Le cœur que tu as. Motema ya ndenge nini oyo zanango pour supporter libala. Pour bangel obali na angeluté. Obali mutu. Azana ba défaut, azana ba hein? Aza parfait lokola nzambe. Même mutu ba laksaka ye tim ko ke kufa. Okobala mwasi mususu ayebi tout, ayebi kolamba, ayebi tout, mais pour domaine moko boye ayebi tes faiblesse na ye. Yo, il faut eba ko supporter moninga
na ba qualité na ye na ba faiblesse na ye na erreur na ye ça veut dire que pas erreur na ye yo luka o façonné ye o pesa ye qualité bon et pas ya qualité o apprécier pas ya za na défaite o sungi ye po ye pas kokute quatre no ba qualité na ba défaillance mais ce qui peut azu ba qualité ati à côté azu ba faiblesse abongisi alors to kokende de gloire en gloire de succès en succès et là que simili bala comme non pardon merci pardon le loza passe atana ba serviteur ya nzambe ba yebi eloko kombo pardon te bon, le pardon se dit lui-même omoni parce que pardon libala okukuta bere rezali mais omoni tango ba bengi yesu nakati ya na fête ye bakutaki yesu akutaki 6 vases okay bon nakati ya vase wana pona nini apesaki bato masanga nini te ayebaki ete na libala ba défaillance eza il faut ya sala 20 ya suka oyo ekangi ba chiffre wana 6 ya suka tala soko moi nakati ya libala so tokuti eza p lettre p okuna ko babi patience so kutai na mwasi to mobali être patient divorce za okota lelo po bato bazali patienté akanisi abali nzambo ya likolo azanga défaut azan nyon okokuta mutu na malamu na ye na ba faute na ye mais moto azana motema bonzambe ausunga eloko amibale tokuti lettre A amour amour supporte tout amour ezipaka nyonso na amour nakoki kocouvrir erreur ya ndeko nanga pe na sungi ye na lakisi ye comment marcher comment être po aza mutu bolingo ezip eloko nga alingi basala ngonga nasala ngona muninga eloko nga alingi basala ngona muninga basala nga te nga pe nasala na muninga te eloko amisato ezali air ezali respect na mboka na biso na mboka msusu ke amour mwasi ko kantu wewa yo chidingi eloko loko yo kasenje kamuntu aka kanganyi kakaji na ke na mboka babokilo nga na kuti babenga mwasi kakaji donc c'est comme eloko eza na valeur te mais ye muta uti kolambele fufu ye muta uti tutele pondu ye muta kosala ne tu ye muta kobota ne bana mais benge kakaji we kanto akasi oso kanto akasi donc yo so na zela lingala ya pete ya côté ya Équateur et linga baka yo eloko loko yo vous voyez des choses comme ça c'est pas du respect et ça na respect ce qu'on peut si moi sous nos respect mokili pe ko respecter ye ce qui peut respecter mobile na yo bato bako banga ye donc ozo mobile nga zani na possibilité te nga na leki na ba possibilité faut na couvrir ye parce que azanga nga na zaye soko kama soko moni mobile yo alobaka défaut ya mwasi na ye pa ya bato amite kaka ye moko soko moni pe mobile yo akamataka défaut ya mwasi na ye azokende ko betela bato azali komite ka ye moko po mobile nga koza na erreur wana na okotela ye na côté na couvrir ye mais après biso mi balé na Sénat na biso na bisunga monsieur que tu as fait c'est pas bien na Sénat oui Sénat voix basse na chambre na biso coucher papa la paix patriarche papa la ngankelani avec que chambre à coucher eza Sénat il y a ba couple alors assemblée générale eza salon là où se trouvent les enfants et tout le monde. Celui en passant, c'est mon père. Celui qui m'a fait grandir dans sa maison depuis l'âge de 10 ans. Alors, ceux qui osent aller au tonga mobile na yo, ozomi tonga yo moko. So ozo style sa valeur à mobile na yo, yo moko ndozomi c'est pas vrai mobile no mton respecter la billet, batang mobile batang a payer. Pourquoi? Parce que moi si a couvra ki mobile na ye te. Ndenge moko pe mwasi ndenge moko pe mobali so yebi ko couvrir mwasi na été ba ko seka mwasi wana ça y batanga basi batanga payer parce que mobali na ye moko a dévoilé c'est que yo moko soko yebi ko respecter prochain na yo alors mon kilipe est respecté et loko ye ko landa na sima ezali 2 na bak déjà P A R ce ko ye ko landa 2. Donc, dans le couple, il y a aussi le dialogue. Oui, mais ça, solo lana.
Il y a des fois, au vandi bonnet, tu n'as pas un bibo. Tongana nunga, comment on a le yote bon. Explique-moi ce que je suis. L'obelanga malamunanga, nama benanga. Voilà. Ok. Ah, mais parfois tu parles trop et parfois tu aimes bien lire la Bible et parfois tu prends beaucoup de temps à lire la Bible et faire quoi? Oui, c'est ça. Les domaines que j'accepte. Demain, on a linga. Non, mais il y a des fois, j'ai besoin de toi. Chez toi, tu es bien, mais il y a des fois, je trouve que Moulouba. Et toi aussi, je trouve que mon gars, parce que quand tu prends les décisions, la décision, ça va. Excusez-moi, mes spectateurs, parce que tantôt le prophète avait. Alinga toujours qu'on fungola. Mon est tabé. Alinga toujours qu'on longola peau. Moi, je me suis bon l'histoire, c'est bien. Vraiment. Faut que je me ça dit qu'ils ont aidé ma couple belé. Mon toso uti na ngomba azaka bongo. Moli moso tasa yebisi etolinga to beta liso mususu abaina no wana. Ataka prophète yo za matata. Limbi sanga. Nanga silika meno silika sute. Ça c'est bien, hein? C'est toujours comme ça avec maman Tumba. Na ça n'est qu'à boy. Donc ngale to aga boy. Quand on a dit bosso papa swinga na no. Abano côté nga boy titi c'est là les maman te aga boy. Merci maman. En tout cas, ça c'est l'ambiance. Hein? Vous comprendre biso maman moi na so swinga nga toujours allo balo mo ona ko fungo la kaka. En tout cas, Dieu c'est dialogue. Bateau bastolo naka ba yeba na ba faute. Dialogue sur que c'était na kati ndako. Otuku luka ba miwe mibale, ou akocha ya tikimbo comme ça que abimiaki. Ndako yé noir. Moi m'ta expliquer OK, ça na uti boye. Oui bi tango batata ba bimaka ke musala azongi. Il y a des mibali ba bimi pa azongi te. Oui. Mais dès que tango azongi, eloko alibuso atato swanaki. Na kangele kanate na oyambe pa uti musika na yebite akuta na risque nini akuta na danger nini akuta na empoisonnement nini akuta ni loko nini on ngaki na za la paix veuve po ya mobali pe abimi na kanda abimi pe que akufi à cet accident abetami na AVC mais donc il faut soki mobali na yo alinko bima solo la na ye bénir ye. OK olobi na yeke na pamboli nzela na yo. Oui, bien, à ta erreur naïve. Oui, on en parlera ça après. Mais aujourd'hui, va avec la paix du Seigneur. Tant que yo bimisi na kimia na nkolo, o pamboli nzela na ye, ata kendeki kenzela ne kauka, yo fungoli nzela. Moi, si pe batika na kandate si un problème, si li sa li kambo bongo obima. Au moins obimi obima kimia, otiki na kimia o atika na kimia. Mais otiki muninga na maya misu. Yomoko au sacrifice mningana. Bien on a écoqué est là très important oyo to salaka di solo tout le temps. Il faut yeba mningana yo ala lindenge nini ala mukindenge nini azane loko nini. Et loko a misato eza obéissance. Nazo obéir comme des fois femme et soit soumise. Je me soumets à mon mari. Obéissance, si on a respecté mon bal, on n'a pas respecté. Obéissance, si on obéit, moi, si on a eu baké, ah, et le moi, si on a lingaka, et le moi, si mon bal n'a lingaka, toujours kamatango, toujours keninango, malembe. Haine, c'est la nudité. Tout ça, la sécurité. Que téléphone, il y a papa, na simba angote, téléphone, n'a ya simba. Non. Téléphone, c'est un code. On a mis les fans de place, on il y a un code. Si on a passé, moi, je suis muyibi, azaku koti sa luboko na poche ya papa. Et là, mais poche en bas, sa poche nanga. Je peux prendre quand je vais. Moi, tant que je un téléphone. Tamso un téléphone à papa. Tamso un téléphone nanga. Ça veut dire que nous sommes transparents, donc nudité. Toko kiko bomba na makambo te. Tala makambo isimbili bala yango. Deso banga ke mobile na yo tokutaki ana téléphone na ye asolaki na mutu tel na bano mutu wana na yebi poani pona contrôler ka téléphone na mobile nanga tout le temps. So côté na Facebook okuta mobile nanga to okutanga
yazo apesa nga nzela on abi kota na kati ya Facebook, parler avec les gens, prier avec les gens en ligne, loba na bang. Mais tout le temps ce que mo pa koti asa l'inspection, akuta kina mama solo kina intel, akuta nazaka kuta na bami ya bana mibale belé. Mais asa na société, même so mo lem so na erm so tardive, frère so bengi azo so na yo zo biso makam na yo zo bonde la pona. Ce n'est pas ce qu'on veut quoi pour le respect. Toi na kati ya ndako na chambre il faut natia mais libre na na posa mbala nga yo kama kambo bo moninga mbali mso azoloba pourtant tu reçois tant de prières nous prions ensemble donne un secret mo te so ba so beteli nga sur papa bulo ba oyeba so beteli nga oyeba ngango poto za bongo tale loko yo esimbi libala nanda comme ça so oye okuta te ke loko ba koma ya Georgette ya Joseph Buloba eza na hote nyonso za biso so nazwi mutuka eza ya biso nazwi sani eza ya biso nazwi oyo eza sauf ka liputa na robe moyala tokabola eza te mais liputa mais liputa ta mso na pesa ka yo moko atongi chemise ngana na ti robe poto bima couple Buloba o bino boyebi po linga inalo bongo. Ok, merci beaucoup, je crois. J'aime beaucoup ma maman, que je l'aime beaucoup. En tout cas, je l'aime. Vraiment. Asa maman bien. On a soirée. Na poussa comme moi belé, il y a papa Joseph. Donc, et papa Joseph na soirée moi gogo. Tata zobeta moi mais pas maman bersa kanga. So tata be quoi, il y a bercé. Donc il faut comprendre. Un peu il y a témoignage, il y a maman. Nalingi na ebi question tokei okenanga te papa et papa mpata okende nalingi briefing mo kaka ya mukepo toka la maman ya likambo parce que yamba liboso ya kokoya na chaîne auto na CTV mais ngap na yo to yamba liboso te mokolo chaîne abenganga te apesanga mbote te comment ka yo ka témoignage nanga yebisa na banana ko pia mama Buloba mbote ye azwa numéro nanga za 0 ka akota na WhatsApp asola nanga mais bosola déjà na yeto bosani mama ana kalamba yo bosani na ye na sola na yete bosola na ye elote Nana za biso bosola elokote elokote na ba ye azotalanga te abenganga mokolo mama kalamba nebita nga yambi opo na ye ya solo na yete témoignage nanga eza moi molai makasi mimona pesa ngo lelo ezate alimbisanga na lingi mingi to sala ngo juro roya na pona yo na sala ye témoignage mais na linga montsana nga bolingo na ye pananga ponga lingi na montse ye ma anazolo babazo yo kanga pale bateke yo interpréter ma Buloba bi monisa ye bolingo na yo comme pasteur pour passer à lelo batinda ka bapesa batu mbote te basolanga na batu penza te yaza mutu ba réserve na ebité so ça ba qualité ba passer na mikolo yo pour mon effort audience il y a des pasteurs comme ça dimsanga ka yonde na mona audience te mais tant ce temps on so ba kadiandela obi kadiandela jipa ntango kokoma na jipa okomi na bato ebele awana mama yebisa mama mais nalingi mingi témoignage na ngai eza mwa makasi mais na kosenga ye aloba na yo aya tosala émission mpo na yo na kosala émission bima témoignage na promettre. Ok, merci beaucoup. Je crois to continue maman likamuto yake pour maman Georgette, c'est ma mère. Oui, quand maman na okininga lobby donc ah pas nanga sans audience. Et pas nanga pas na sans audience na bengaka et puis tout ça. Pengi lokwana. Oui parce que le ba amebele baza kokufa. Mutu lokaza na facilité ya audience te pour mon pasteur. Bati les barrages. Mutu ngana kina église moko batu basala 10 ans. Asambela kawana me akota mukuta na pasteur te. Pour nini? Pasteur on a moi na été, il faut avoir des audiences. Bon mutu na lokaza na possibilité ko futa audience te. Moi pas na droit ya lobiko ezate. Mais na sona tali na zongi stima na batata na biso ba mema reve na mboka. Audience ezalate hein. Et pas Jacques Vernon na kenda na kuta audience te. Et pas patriarche kenda na kenda na kenda na kutso bengi ye moko na téléphone na maboko. Mais ba passer na lelo bazalo so bengi ye secrétaire mtako yamba. Na ba yembi. Bon na ebite. O ngate o no o eneti se moto même kala mingi te na to ben pour na émission na sola na malamu. Pour na émission na benga bolime et puis manager na e. Manager ato maka lobi ao.
Bon, comme hein? Donc, il y a des mercenaires et il y a aussi des serviteurs. Laisse-moi dire ça. Ok. Il y a des mercenaires. Pour Yesu ayaki, Yesu ne Yesu batuba kendaki mais Yesu ne ayaki. Bible ebisi biso alobi atei na bamboka mike na bamboka ya minene. Papa nga patriarche nkela na bi ezana biloko mi balé po yeba le vrai serviteur. Simplicité. Ok. Accueil ya ba berger. Accueil na bergerie na ye. Soko lingo yeba ke oyo aza na ye mercenaire. Eloko liboso l'homme de compétition. Nga na leki ye, ya leki nga, ya leki okuna. Mais moto oyo aza na compétition, compétition wuti na Lucifer. Soko bani komona moto aza na compétition. Ada chérie, ça va? Ça va? Nazo yamba. Chérie nanga bolimbisa. Tu veux? Tala bolingo yo. En tout cas, tozana papa, asanga surprise abaki a osalate. Mais amour ya mwana na bango. Donc abaye kaka. Siko to bomona maki no to na couple buloba. Ben OK, bomona no to na couple buloba. Hawana se toyebi koyembela Yesu te. Hawana se toyebi koyembela Yesu te. Kasi na mboka lola ye. Nana kokuta dangame ya kobeta tambourin ya kobinela Yesu na esengo. Mama Kalambai nalingi tokutana na lola poto eza nango kaka poto mokili lokola mikili ya bato nyonso. Rendez-vous kitoko tokutana na Jérusalem. Kemba namboka na tata masanzoli nankolo na bomoi kuna lola peti na peti kuna lola bisengo na bisengo moninga ke na lola Zambe akomisama tolingi bino mingi mitema na biso eza kaka ndenge oyebaki wana babulo bazaka ndenge babulo bo yebaka wana kokola ndelo inde koli mais makamto aka babulo ba moko parce que Yesu kaka moko biso to saelaka abongwani te élévation ou pas élévation tozaka babulo bo yoyebi Molimo Santo pe anunaka te hein. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Yé kaka. Merci beaucoup, je crois. Papa Joseph a fait une surprise. Ça fait du bien que moi, na kati ya baboti na ye, baboyi moi na bima, ça qui baboti ba koka on se mbalé entre les pères na papa na maman nanga. Merci beaucoup pour la surprise de Salinga, papa. J'ai beaucoup aimé. Na CPL vraiment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Papa, qu'est-ce qui fait que na bengi ina numéro na yo mama yambi, na bengi numéro mama yo yambi. Eza nini? Toza na numéro ya mutu ya imokaza te. Eza ba numéro na biso. O kamingo na biso na féminin pe na masculin. 1 + 1 = 1. Papa, ngai na yoki papa le biawa. Ngai bisenga binga na yoka pasteur moko azote azoloba. Moi c'est azamu yibi azaku kotisa liboko da poche ya mubali mu yibi asukuli elamba moni mbongo akamatia. Ngabi abo? Ngai sona kotine ti liboko na poche ya papa boy. Hein? Mais c'est mon mari, j'ai le droit. Et puis ça poche na yi. Et ça poche nanga. Au moins na koti liboko, na kobi misambongo. Ah, j'ai vu l'argent, j'ai besoin de ça. Nazui. Azala tenga na ko informer ka na maki mbongo moko wana, hein? Oboso na ki o menazo ki na lambela ki. Mbongo na biso. Mbongo na biso na zoki mbongo moko wana. Ça veut dire que nazana somote, tuki nazo mona ye boye. Na mobimba na ye, bongo poche na ye. Na obombeli yango na. Yokelo wa sozo mona na mobimba na ye. Oh, ata bokati ye ndambu. Ngana koyeba te parti ya mobile nanga. Ato tani mibali ya pembe. Okati bango makolo ndambu misapia. Ngai na yebi misapia mobile na ngai. Na oyaka na tanga bi oyo ye. Okotuna oyo ye ndeni parce que na pas ni 35 ans. Na yebi ye katiti libanda. Bongo poche na ina za la mopa nango. C'est depuis quand? Mon 1 + 1 = toujours 1.
yango wana ezali te ke lokola babali yo oya lokola mona classe yango na basi musu bakamata biki mbala za mbeta hôpital oyo kosimba te ngaka kanda obali ngai ndako soko lobi ke chambre na bakota te na beli bato na bi oyo bishimeza kuna na kati ubie bilima ubie ndako mabe po tentation ko ya taoluka na komba na be liboma membo talaka yoko. Moi question moi curiosité pour to côté émission na biso bukutana mama ndenge nini eza histoire molai meza lisungi ya molimo centre papa buluba uti na nzambe malam mama buluba azalaki na assemblée de Dieu mukwana oleka na babala Willery hein croisement na kitega église monga CPFC zane donc campagne moko ezalaki wana mona mosi moko azoyembisa kitoko mungongo wana eyembeli nde esalanga ba yeyeye bolingo nanga na Yesu bolingo ya suka te ae ebandaki ne kulusu ekokoma kinolola ngaka ba ae nabinga pena imbisa nzembo mais mona moso modela eyembeli nzambe sunganga na kutana na ye ifuna balaye yenda ko kaza mos ngana lotando tote mais na yeba ike nzambe apesinga mwasi moko non na balaki ete mais na yeba déjà ba forme na telika ba aspect na bi ezaye na telika ba aspect mona mwasi moko autoritaire mais aspect otalia ndelo ka toyib sanga sikoyo amina ngaki loko kaka tangu mukosu boyo tsane web se ba défaut na ye abi yo za trop mingi donc na moni 1 plus égal 1 ya solo po yo sala kité et maman na likambo ezali ete nous sommes des âmes sœurs biloko mingi ya molimo oye pai na ngeza ndambu ndamu seze pa na ye tango ekangami ndi yango yoki ba Jérusalem oyoki ba ngana ke na lola oyo donc na imaginer que ceux qui n'ont pas la mose mususu jamais ba Jérusalem linga oya mais lokola pièce réelle ya bolingo nanga ezali kaka na ye ya ona zo conseiller bato ona ba balité surtout ba jeunes serviteurs de Dieu. C'est pas question de beauté, c'est pas question d'argent, mais c'est question de révélation. Et bien sur révélation ezali, vous allez vivre tout le temps qui no boko sentir bino nyonso, hein, boko mi penza ko rajeunir. C'est comme ça que nous, parce que la révélation ezali bien respectée. Alors aspect, bon aspect, Ésaïe 53. Lui, il n'avait pas d'aspect, c'est-à-dire pour attirer. Donc, quand il aspect naie à bois qu'il y a un oyo bandimier. Donc, on va biso. Donc, tant qu'on a tellement pour le banal, les danger la binzambe oyo na raté. Il pas tellement habito to ratanete. On a même tolobi na osongilai. Eh, na ma Georgette, on a même tolobi ba Joseph. Eh, zongela na yo parce que nazo bisayo. Au moins, attends na zoloba, au sentir que pour sa femme me monter mais à côté. Donc ok. Rencontre nos papa Joseph Esaïe Ndengene, tango yé a poussani. Est-ce que vous avez une facilité pour moi, c'est autoritaire, bah j'étais, parce que je vous dis ce qui est clair, maman Georgette soit cela qui droit, mais bah tu peux pas qu'elle n'a pas besoin de ma là je vous dis ce qui est clair. Non, et ça street. Moi c'est ce que Zaka Kalembe, babendi yake, bako sakana na yo loko lamba ya tombo la boka. Biso tozu grâce ya kokola na makolo ya patria sonkelani à la biso crainte ya Nzambe pour une fille. Comment une fille peut marcher avec l'intégrité? Intégrité sur Zaka ke petite nalelio omibwaki nalelio omibwaki bako sakana no loka bako sakana sani. Il faut à l'accès de vie de prière, à l'accès de crainte de l'Éternel, à l'accès de méditation de la parole. Alors kokutana ye akutanga des analyses missionnaires aux églises zotindika. Na utaki na République centrafricaine, jeune fille à l'âge de 17 ans, 18 ans, nazaki missionnaire na République centrafricaine.
Kata bon mbinga sango mbitene sango. Mbieke melenge waliti Congo mais mbinga sango mbitene sango. Donc mbibara mo na iriti Jésus Christ. Donc nazo pesa mbote na ba Centrafricain pour na kena na mboko na bango à l'époque de Bokassa. Batinenga comme missionnaire, tatinenga yaki patriarche Nkelani. Na uti kuna aya tindingai na mbanda kan Équateur comme missionnaire de l'évangile. Na uti l'évangile atindinga na Bandundu comme missionnaire, une fille missionnaire, yako prêcher évangile, yako teya, yako laksanzela, na nabaliti. Alors, il y a un moment qui a tous les 4 langues du Congo. Muke tuba ki tuba ina Bandundu kananga me tuba ti mun beta tuba tinge. Sa mu meza ba yo muke tuba yo, sa muke kwenda na Bandundu. Hein? Jumanya kwa kula chiluba walunji selanga na kujiba luba. C'est quoi ça ngate? Jumanya kwa kula chiluba. Chikala chiluba cha mai, chikala chiluba cha Kasai Central. Ninga kula Jones. Najua kusema Swahili juu nazali kwa Kisangani na ugua Kisangani naenda Kaesti naenda mafashi yote. Njama najua kusema Swahili. Na yebi koloba lingala po naza mungala lingalo ya makanza, lingalo ya makazi, lingalo ya pete, lingalo ya wenze na lobakamo. Je parle aussi un peu de français. Ça s'arrête là. Alors tokuta inaye ngana uti mission croisade mon côté qui na kitega CBFC akutinga suko na oyembisa banzembo. Suko atali jeune fille wana zo yemba boye auto betemno liso. Bon, akutinga na kata musa. Et là comme yanga ko yeke eloko ze kat na pour nas autorités nazo capter nazo posséder terrain mobimba. Na jeune fille mais tant nazo ko Antoine Nzembo donc c'est comme que nazo ko captiver batunyo so na nzela ya liloba. Bon, du jour où il y a une église na biso ki goma po ya uti na fait pako. Il y a mon même Nzembo na yembaka na répéter en l'église mère na biso ki goma. Alors, tant que Bimine, tu as une église, après c'est un peu d'abisser. Félicitations. Vous avez vous avez animé l'église très bien. Félicitations vraiment, Nasepeli. Félicitations à cause on ne partage jamais la gloire de Dieu avec un homme. Félicitez Nzambe. Na leki nanga na kotie pa. To pona yependa donc ni mone ba fille ya lelo azazo pese félicitations à tikeli liboko. Ami pesi mbalamoko mais amoni ke fille mon autoritaire na bine bon rendre gloire à Dieu na bendi le boko nanga na kenanga. Le reste tikeli mon et sinon. D'accord. OK, d'accord, je crois les périodes de retour nanga fiancé. Ti pona ndime na betise tour à 8 mois. C'est vrai? 8 mois. Na konda. C'est vrai, oui, moi. Nazaka un espoir et Simba. Donc, on est comme un membre effectif il y a Assemblée de Dieu, Nakigo Makuna, avec espoir na Ozelara. Donc, à l'ongolition ne fait pas quoi. Mbisi à la côté ma etiola. Ouais, danger. Napoli la Mambula. Oui, mais et ça la mesure hein, il y a quoi expliquer bolingo oyo nzambe a pesaka. OK. Hein? Donc ça bolingo ça mi balé. Ba bolingo ka ya sentiment ezali mais ba bolingo oyo eza na révélation. OK. Et c'est l'homme sous. Et c'est l'homme sous parce que tu sens que ton avenir repose sur ça. Ton destin repose sur ça. Ton orientation repose sur ça. Ta richesse aussi. Donc, naza na konda ki parce que ceux qui na rata qui est nde na kufa déjà. Et na sur solo nde na Georges tout le monde m'a mbolo ba. Nde na kufa déjà. Mais le coup là na molimo santa sungi na zuiye biloko nyonso na luka na vie à travers ye na zion. Quelle reconnaissance. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Merci beaucoup très chers abonnés à notre chaîne Abisotolo na CTV à maman Anna Kalambay. Maintenant
je suis comblé avec les couples parce que il y avait un couple ligne, mais maintenant il y a maintenant un couple Bouloba. Je crois maintenant tu connais maman Likambo, tu te parler Likambo et simbi monde entier, ça fait mal, mais Bible obi nyonso mutazala maître nango c'est Dieu.